Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banaki réalité ya banaki no Buyukiti buguyoka kaka Kinshasa na biso kin eleki partout KNB Kinshasa na biso kin eleki partout Kinshasa eleki partout mikolo neza bino pardon Jima sala yolo raté ya on a bien yo Jima mukende umela KNB kin eleki partout rien à dire toi na terre envié parce que kin eleki partout elosako liboso ambongo mosanto azate Céline Don Kardasha isongolo bizubai bana kin ke bana jako zappé so kuta nango KNB Téléma qui chasse l'équipe partout Jimmy Mukendi umela KNB ko zappé te so kuta nango check ovandi mbote na balandi nyonso ya magazine Kinshasa na biso KNB. Ba mesure au gouvernement ezwaki pour na to protéger ba Congolais. Il faut petomi batela. Toujours après ba précaution. Il faut à tout moment appliquer ma mesure ya hygiène. Kosukola maboko très fréquemment. Soki omoni moto azo kosola ou bien ako éternuer. Ko pousse na pembe na yete. Il faut zala la distance il y a plus de 1 mètre na musika na ye. Soki pe yo okosoli pour nous protéger baninga, il faut couvrir monoko na zolo na yo na mouchoir. Au bois qui yango au sukoli pe maboko. Biso ba Congolais, il faut tous ala ekenge. Tolanda mateya oyo ba professionnel ya santé o ba komi kopesa biso pona to éviter bokono oyo ezwa biso. Ancien chef de l'État et sénateur à vie Joseph Kabila, akutanaki lobina actuel président de la République Félix Tshisekedi. Bangomi Balé bazui engagement ya kosala que ba institution etambola malamu dans cadre ya coalition FCC Cash. Pendant 3h30 na résidence ya président Félix Antoine Tshisekedi, président honoraire Joseph Kabila Kabange na président actuel Antoine Félix Tshisekedi Chilombo ba abordaki ba sujet ebelé notamment bon fonctionnement ya gouvernement pe ba question oyo ezali lié na survie à coalition FCC na Cash. En ce qui concerne le deuxième point relatif aux dispositions à prendre pour la décrispation politique et la bonne marche de la coalition, pour éviter que ce genre de désagréments ne se reproduisent dans l'avenir, les deux hautes personnalités invitent les acteurs politiques des deux regroupements politiques, Cash et FCC, à œuvrer dans l'esprit d'entente et de cohésion pour contribuer à une bonne mise en œuvre de l'accord et par ricochet à la paix et la stabilité, ingrédients essentiels pour la bonne marche du pays. Na malaise oyo ezo réuni na coalition, notamment bilobela na ba sortie médiatique ya les deux camps, autorité morale ya FCC na ya Cash, ba résoudre kotia en place cadre moko permanent ya concertation pour na ko régler makambo wana nyonso. Les deux personnalités ont décidé de mettre à un niveau élevé un cadre permanent de concertation. Pour terminer, les deux hautes personnalités ont décidé de mener des réflexions dans le cadre de la coalition pour la réforme de la loi électorale et de la CENI. Na dossier ya ba nomination ya ba mandataire na ba entreprise publique, ba obtenir ba critères ya compétence, c'est-à-dire yo mutu ozozela batu ba uta na parti bosanaka na yo déjà pour comme likambo ya méritocratie oyo ba ozala capable et compétent
nde bakozala nommé soki oyebi ke ozalaka maboko milai to pe oyiba kala c'est-à-dire yoko bosanaka na yo na liste oyo c'est-à-dire komone kotikala ta kobima te. Enfin, dans le cadre de l'évaluation de l'accord, aborder la question de la nomination des mandataires à la tête des entreprises du portefeuille de l'État est convenu de privilégier les critères de compétences et d'intégrité morale à celui d'appartenance politique, pour ainsi éviter la politisation du portefeuille de l'État, outil important pour la gouvernance du pays. Tokokanisa ke rencontre oyo eye ko mettre fin na ba mwanza nyonso oyo ezoloba na Kinshasa na ba réseaux sociaux pe na ba journaux ya Patakunia. Commencé à 15 h, cette importante rencontre qui s'est déroulée dans une ambiance empreinte de convivialité et de respect mutuel a pris fin à 18h30. Fait à Kinshasa, Vital Kamerhe Lwakanyigi, directeur du cabinet du chef de l'État, je vous remercie. Kinshasa, et l'équipe partout. Lobby et Indaki na limité 11e rue siège ya UDPS et sika ba combattant ba tombokaki. Caméra ya KNB ekitaki lelo na terrain pour na koyeba nini elekanaki kuna pe bato bazokanisa nini pour na avenir ya parti ya Etienne Tshisekedi. Désordre oyo et salamaki lobby na siège ya IDPS na 10e mori. Ezali que ba combattant bazo regretter ndenge Augustin Kabuya na Jean-Marc Kabund bazo kumbe la parti. Pona bango bazo mema parti mabe makambo mingi bayokanaki na parti ezokokisama te. Ndeti bauti kolongola Jacquemain Chabani na commission électorale pe lisusu likambo ya misala na bango ndenge bayokana. Yango wana magazine KNB tokitaki na moko ya babase na bango na victoire pe tokuti message ya paix. Yango biso tokolinga teke IDPS pouvoir population ba finga mokonzi ya mboka e compter biso il faut que population ba sepelaka de na mokonzi ya mboka na baso na ye o nyoso ko telemina ba action Félix ba misala na ye ba ke akokutana na base ya IDPS akokutana na base akoyoka so na yopi na terrain comme na Pierre Zomba naza président parlement de Beau Victoire parce que biso awa en même temps corridor adjoint au parlement de Buenos Congo. Là où il y a des hommes, il y a toujours des problèmes. IDPS c'est une organisation humaine. De bon il y aura toujours des problèmes. Tant qu'on est dans l'opposition, il y avait des problèmes. Si c'est que des vivants, tu as résoudre l'ango. Il y a un lobby, comme à pouvoir on a battu. Et l'année la pouvoir, tu as le bango te. Problème comme un problème. Ceux qui battent bazar capable de retrouver une solution à problème. Il y a un problème. On a une capacité à résoudre le problème. Parce que l'homme a sa petite dieu. Il y a un besoin d'IDPS. C'est là en famille. Oui, c'est vrai, il y a un problème. Le problème, il y a un misala. Mais misala, il y a un parti. Bangonde na fachi bazoye babagwaline bakomatande nini mais donc on a mubulu te tout un parti démocratique on a l'été d'une façon démocratique et ça c'est pour toujours pouvoir qui connaît rien à IDPS voilà donc lingango te revendication fait à la fondée fait à la responsable et tout l'andelango d'une façon démocratique tout pas de la logo tout pas de la pouvoir parce que banguna balali te o Mobutu aloba bandoki basani ni biso bata MPR à l'époque to bata la candidat biso nani biso pe ba combattant de lobi bandoki basili te bazana kati ya parti baza libanda ya parti yo siko combattant olengela pouvoir na yo o bata la mokonzi no komone nani toyebi ke IDPS eza parti ya munene pe moko ya ba lutte na bango eza progrès social. Bakondi ya parti balongwa na fitilité pe bazwa charge na bango ya parti pour le progrès social. Donc babunda pona social ya mboka ezala bien. Po yango nde ezali moko ya ba priorité na bango na pouvoir. Kinshasa, il est qui partout. Rien que IDPS. 2900. Rien que IDPS. Timbo koyo sokoya. Rien que IDPS. Rien que IDPS. Rien que IDPS.
Magazine KNB est déjà résolution et à sensibiliser la population chaque jour paie gratuitement sur l'évolution et coronavirus. Le deuxième cas na RDC, Chine va trouver remède pe ba fundi États-Unis. Bolanda commentaire ya Nathan Siata. Ministère de la Santé a annoncé en lobby na pokwa que République démocratique du Congo ils ont se figurer désormais na cartographie à pays infectés na COVID-19, c'est-à-dire coronavirus. Deuxième cas d'infection, ils ont confirmé lobby jeudi 12 mars na soirée. Ministre de la Santé Eteni Longondo a lobby ezali citoyen camerounais oyo ayaki na Kinshasa na provenance ya France tango ayaki a présenté ki ata signe mon côté ya virus. Mais mardi 10 mars oyo né akomaki kosala ba fièvre ya makasi pe ko kosola. Na bongo azalaki interpellé na ba service ya santé pe ba testaki positivement na coronavirus. Azana 46 ans avant d'avoir na Kinshasa. Azan mise en quarantaine actuellement pe prise en charge. Donc pays est commis na 2 cas déjà confirmés. Population ezala kimia pe et continuer ko salela ba mesures préventives oyo e yebani pour na ko éviter contamination nyonso. Mais les sous esengeli koyeba que Chine est outil déjà ko découvrir antivirus sur corona yango na yango bazo meka yango déjà na ba patient oyo baza infecté pour na ko confirmer pe kalaté et ko panzana na mokili mobimba pour na ko éradiquer définitivement virus oyo. Lisusu dans l'entretemps Chine a suspecté armée américaine que bangonde babwakeli bango virus oyo na cadre ya ba guerre économique. Affaire à suivre. Kinshasa et l'équipe partout. Nazo remercier bakondi oyo basokipé nanga bon na nyonso basali quoi donc voilà quoi oza na hôpital to za libanda naza na hôpital naza awa iza hôpital ozolia nazo lia depuis hier ministre abengaki ngai alobaki ke baya kotikela nga biloko bakomi koya kotikela nga donc ozoza pe traitement malamu ouais traitement nazozo combien de fois par jour traitement bon 3 fois par jour hein. Donc 3 fois par jour. Non, babakisi na bapesi na kisi kaka oyo bayaki ko batiranga oyo parce que na laki déjà na bakisi na nga. OK, kisi bango baye na ngo yo. Alors, ni na sa population pour nous ici là. Bon, ça veut dire sa population que na zande ko na bango. Na zande ko na bango. Na zande ko na bango na za congolais. Na botama awa. Na zande ko na bango ba ko boka ngai te. Naza pe na hôpital donc naza na hôpital donc na limité na yoki ba réseaux sociaux bimi makambo ebele comme quoi que non naza na KI naza na Paris donc OK c'est pas vrai mais je sais pas comment ils ont procuré ces photos là donc moi je suis ici je suis avec vous ici je sais pas comment ils ont fait vous savez aujourd'hui c'est les réseaux sociaux c'est très fort c'est les mensonges au monde il y a un problème et quoi yaka continuons à l'oba les cas de gauche à droite ngai tant que na pemela mbali nga tozala biso à l'est to lia to mela donc toi na biso na loko loba te nga na sali test te mais nga na za bonne santé parce que na za ni na fièvre ni na kosukosu ni na symptôme mo ya coronavirus ba na mazala ki nango mais là ça déjà guéri donc le peuple va se déranger na binoté donc voilà ça guéri ayoki bien tozo c'est la cas délai na biso ekoka ya quarantaine après to bima na biso. Nous sommes de la génération égalité, des thèmes de célébration et la journée internationale des droits de la femme. Tokutanaki na population pe bayebisaki biso nini bazo kanisa. Le 8 mars dernier, maman balataki maputa pe bafetaki kasi esuki kaka wana te président de la République Félix Antoine Tshisekedi asololaki na maman pe apesaki thème ya année o ezali génération d'égalité, c'est-à-dire mwasi asala oyo nyonso mobali akoki kosala. Ba maman balobi pona égalité oyo mokonzi ya mboka alobi. Eza mabe mwasi fato sa mobali makambo so mbala yebisa mwasi ayo kango. Ate pona ke o
moi ça ça la mobala ça pour moi ça comme tete mobile bon ça bien té moi faut tout ça mobile pour que ba continuer moi mobile au ebisa donc quand nous venons à l'émancipation de la femme dans le cadre de développement aussi il y a basi ils ont ma BT moi je peux faire se développer d'une manière parce que moi à l'époque ils allaient basi le roi esclave et pour là moi ba ilo bazo chosifier bango moni na sens qui est toujours égalité que moi ça c'est le roniatate d'accord mais na ndako libala wana isa loi où déjà biso ba chrétien ils ont la bible que moi c'est faut soumise donc ceux qui abosani ndelo ko wana comme égalité mais ba le tché au bomige na ndako moi si soumission et bebongi na moi si et puis les Arabiens sont moins soumises hein. Donc sinon comme le rôle je sais pas moi deux tigres sur une montagne rendent chaque jour chaque jour et puis au Cabana ils bien été on sait ma maman nandaku vous allez la place d'ailleurs qui bon moi si papa balingara moi d'autres d'ailleurs on ça la boé et ça l'a puis aussi senti qui papa donc et sur la musala sur la général sur la chef musala pour moi aussi exercer fonctionnaire étant chef na musala mais nandaku c'est pas le cas c'est le mari qui est le chef mais ça bien t'es pas bas si ba kokisi benza et kokisi ndenge balobité oh bango balobi ndenge mais na kotala toza mukie toza belete hein eza ba institution kuna ba ministre ba nini nyonso toza belete to na posa po basi ya makasi bazali soko tele télévision soko ba maman baza koloba hein ozoko ba maman ko ba Chantal Moboni est-ce que maman ndengo ko na place hein azoloba ozoko benza azo s'exprimer bien kitoko makasi hein botala malam botala ba maman bazali bokundola ba maman botala ba télévision boza reponate bozo a partir nyonso bosangisa bango to sala musala to tonga mboka na biso e Congo kende liboso na ebeza mode de la femme na zana bana na basi basisi hein misale comme repona soko zana na mutute na ndeko kuna liboso te oza place te ba yebisanga isiko na koloba nini hein na koloba nini eza terme malamu mais ezoko kisamate na makamula mboka na biso ndeko zo tambola. Maman ya Congo lutte pour na égalité entre mwasi na mobali eza kokanga maboko te kasi ko travailler makasi na ba domaine nyonso pour discrimination na niveau ya musala pe réduction ya inégalité et simba. Mariage forcé ya veuve na leki tondeko ya mobali est comme très fréquent na Kinshasa ce qui kolo mwasi ya kufi. Bakinoa balobeli yango na reportage ya Hervé Zaka. Banda kala tomonaka na ba famille ebele soki mobali akufi bakozwa mwasi na ye babalisi epai ya ndeko ya mobali na ye oyo auti kokufa kasi libala yango ezalaka mingi pona ndeko ya mowei azwa soin ya veuve pe ba orphelin oyo batikali mais soki pe veuve yango aboyi libala wana okomona famille ya mowei bakosundola bana. Lelo pe bato bandimila na bango Yesu balingaka lisusu ba pratique wana te mais côté mususu eza na bato oyo bazo demeurer kaka na makambu yango. Ngande jamais go salama na ko ko linga ngo pe tata muke. So mobile nanga kofi. Na bolingo to zaki na ngona mobile nanga. Na famille mobile. Lokwa nzamba permettre ngote. Keto kontie ko bokola bana Yesu mobile kofi. Balukeli nganda kuna vandi na bana bazo pesa ngamwa aide muke na obokola bana mais oyo ezali keto bala na susu nande kwa mobali poto bokola bana wana esimba te wana ba wo basala abonga ntuka esengele batika kosala biloko ndenge wana libala wana nzamba yebi yango te ezali bala malédiction po bana wana jamais bakobonga ta bakoli bakobonga te po baza bana babotami na malédiction eza malamu te soki mutakufi akei quelque soit apesa ki mbongo valeur etikali na bana valeur etikali na bana ezaka teke po akoma afuta lokwa nyongo wana ti suka te ezaka nyongo te soki nzamba permettre ke bovandi ti suka bovandi soki nzamba kaboli bino ye moko yebale pourquoi
esimba te ngaki tudi te na fa biso tobalaka baki tudi te nakoyonga mwasi mobali aleki nakoma mobali ya esimba te soki mobali akufi mobali ya libala etika eza nzambe aza nzambe abana bitike mpe ya baveve mpo na ngai osimba te famille esalaka bongo conseil na opesa bango baluka nzambe neti eloko moko tabu neti nasali lisumu moko boye oya nanga azalaki nango nga na hérité yango neti na mwasi en tout cas namoni yango eza eloko moko eza salite mingi eza mabe même liboso ya bato même liboso ya nzambe au moins bana wana mama wana kende na ye bana tosalisa bango soki tozwi bwa moyen tosungaka bana wana mais eza teke nakoma lisu na mama wana na bakisa esu bana mosusu na ye omoni teke na pengwi mpenza makasi bato basalaka bongo eza ta mosusu mpe bandaki kolula mwasi ya na ekala kamsu ye pe mutaloki ya na ye eza lokola kindoki jamais mwasi ya ndeko na yo akufi yo ozwa ye obanda kobima na obotana ye bana loba nde na sens ke okolukele ndako obombie na bana ozosunga na faso wana ke osala ke ozwa mwasi ya ndeko na yo akoma mwasi na wana eza vraiment véritable kindoki bo osala bongo en tout cas eza bien te na miso ya nzambe ya tikelinga mwasi na bokolele bana na mwasi na ye nakozwa ye na gérer mwasi na mwana na ye naboti mpe mwana nazokolisele mpe na bana non à moi que moi ça boya et ça la différence ya bekolo par ekolo nati na ekolo na biso sala makabongo eza différence ya bekolo na bekolo ndenge sala melaka moi que moi ça boya mais ceux qui ba obligé ça mon ekolo ndimi libala wana doit obligé ko fona kata libala na keno ya moi ça ya yo leki ozwa yo boti mpe mwana et ça la makanongo c'est ressemble le bandalelo kosambela depuis so avant Jésus tie Jésus ayaki kosambela bato banaka religieux kosambela ba pratique wana bato misu wana komona selon bato misu sinati yobi selon yo mona mabe mais d'autre part bato misu ezana ngo bien bon so qui est comme pas na oui non ça là non gérer moi ça ya vie to ya oncle ben azui na boti sepe mwana ndeko papa oyo zelaka ndeko na yo akufa pour récupérer mwasi na ye sous prétexte que osunga maman veuve pe ba orphelin eza malamu te bana oyo mowe ya tiki baza pe bana na yo pona ko prendre soin ya bana esengeli kaka te okomisa mwasi ya ndeko na yo oyo akufi mwasi na yo Kinshasa et l'équipe partout. Ba mesure au gouvernement ezwaki pour na to protéger ba Congolais. Il faut petomi batela. Toujours appeler ba précaution. Il faut à tout moment appliquer ba mesure ya hygiène. Kosukola maboko très fréquemment. Soki omoni moto azo kosola ou bien ako éternuer. Kopousa na pembe na yete. Il faut zala la distance moko il y a plus de 1 mètre na mosika na ye. Soki pe yo okosoli pour na protéger baninga, il faut couvrir monoko na zolo na yo na mouchoir. Obwaki yango osukoli pe maboko. Biso ba Congolais, il faut tozala ekenge. Tolanda mateya oyo ba professionnel ya santé o ba komi kopesa biso pona to éviter bokono oyo ezwa biso. Tokomi na suka ya édition ya mokolo ya lelo soki bosepelaki na yango topesa merci na Hervé Zaka o azalaki sima ya caméra pe na Tonsiata na réalisation pe bobosana te ko s'abonner massivement na chaîne YouTube na biso Kinshasa na biso Kinshasa oyo et l'équipe partout. Magazino Magazine Kinshasa na biso réalité ya bana ki réalité ya bana kino